mobali azaki likangu na yo héritier wata azaki likangu no Laura Tendance ziana tango ba liste mibali no Laura Tendance ko yo lingi to yeba to beta masolo to yeba na ka ba vie yango esila tiki cha ya Laurent de moi tinda awa to ke na Laura Tendance comme to lingi to yeba na ba vie to yeba na ka ba vie yango awa mbala moko Laura Tendance to ke na ozalaka mwasi ya igota nzambe igota nzambo bando boka kala igota nzamba kufa ozalaka mwasi ne pepe kala ozalaka mwasi ne tala muta kufela ba makango okufela pepe kale ozalaka mwasi ya bado Martin ozalaka mwasi na ye bado pe akufa pepe kale sina tangi ozalaka mwasi ya vie na biso zela ba shubo zela kotanga Koffi Olomide JDT musicien na biso JDT Karmapa musicien na so Karmapa Olivier Chimanga obeta kutu obima pena Papi Mboma ya journaliste ka Papi Mboma mwana mukelo kwa Papi Mboma kitisa au kaleson obima kana bana mikelo kwa ba héritier ba kitisa au kaleson obima suna nani obeta ka jinga mosinzo obima na mobali Olivier Chimanga po Chimanga obeta ka muninga mosinzo obimi na mibali combien na kati ya media Koffi azaka de base te ozaka mwasa Koffi ke osaki mbanda na sindite mama Lia Longwe ba makangu nyonso bozonga na terre boko sala ke ndo bosala ki bombanda na sindi awa Lia Longwe atikeli bino ka sindi boko sala ki mbanda Laura Tendance tambola ka lokole extraterrestre tangu nese leki Laurent lelo koma zozo okoma nzoto koma ese lembi Laurent mukolo o balobi ke longola make-up bolongola filtre Laura Tendance longola filtre yozo fingisa muninga po asa mwindu nana yebisio ba produit o eza bangamwe kopakola produit eza ngambu